Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masia mwana nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline na sali video oyo pona ko partager makambo oyo na bandeko nyonso ya Badeline TV. Bandeko nyonso obolandaka ngai nalobi ke to partager makambo opo ete awa tolobelaka makambo oyo eza spirituel, makambo elekaka na spiritualité. Makambo oyo na ko partager na biso lelo eza lisolo ya ndeko na biso congolaise oyo auti kotika biso na kombo ya Rafine Tumba. Na ko partager makambo oyo pona nini po makambo oyo ekomeli ye par rapport ya histoire ngo ndenge ezolekeli na ndenge ekokufela. Eza ba makambo moko oyo ngai na explikaka yango na chaîne oyo ya Deline Télévision po awa tolobelaka mingi makambo eza ya molimo, tolobelaka makambo eza spirituel na chaîne oyo. Yango na nazwi lisolo oyo ya ndeko na biso Rafine Tumba ndenge akufeli, ndenge makambo elekaki na vie na ye na kibomoto boye, na ndenge ake na liwa, na ndenge na monike batu balobi ke par rapport makambo oyo ye asalaki do oyo afingaki batu nde ememeli liwa. Yango na nazoti yebisa biso bandeko nyonso obolandaka ngai nazo ko expliquer makambo oyo na spiritualité ndenge ezalaka, ndenge penza oyo esengeli par rapport ya ba makambo ebele oyo Nzambe atalisa ngai. Donc esika epesa siko mayele na comprendre makambo nde na spiritualité ezalaka boye. Ndeko na biso Rafine Tumba oyo natie na miniature aza ndeko moko nayebi vraiment âge nete mais komona ye boye aza vraiment to baka ba jeune fille na ndimi te ke 40 ekokoka ata 35 ans na ndimi te nayebi te soki vraiment kozala mokolo akozala na 35 ans, soki akoki vraiment kokola akozala na 35 ans bon nayebi te par rapport ya komona ye nayebi pe âge na ye te mazomona na vraiment aza très jeune. Kolo azala na biso na video oyo nazosala naloba audio oyo pona bato ebele to comprendre makambo ebele awa. Nga na osala video oyo po nayebi mwa makambo oyo eleka na spiritualité, nayebi ke bandeko so bolandi video oyo na kimia nyonso okozwa quelque chose na bomoi na yo. Po na bomoi na biso bato ebele bazokufa na bere oyo tosalaka, na bere oyo tosalaka ememaka bato ebele. Nalobaka mingi na ba video na biso po monguna azwa yo monguna po azwa yo il faut ozala coupable mingi na likambo moko boye nde baolonga yo po bafundaka bato na batribunal ya butu, bafundaka biso na batribunal ya butu. Donc vraiment na ka oyo ekomeli ndeko na biso ya mwasi par rapport nayebi ke bato ebele ya Deline TV balandaka vraiment te ke ba video ya babezi wana basalaka ya ba Rafine Tumba azali mwasi moko aza chroniqueuse, aza journaliste o bafingaka bato na ba YouTube basala babezi na bango na ndenge na bango. Donc yango wana basalaka nga nayebi ye penza te mais na mona ye mokolo mosusu leri periode kofi akufelaka mama na ye leki na nga zaka na ndako so na bosani te abandaki kotalatala babiloko na bango wana batalatalaka nde aki kotia ye abi afingi kofi boyeboye ndenge abi afingi na mama mike matama elembaki akufi boyeboye en tout cas sali mabe nde atiaka yango totali yango. Namonaka ye ndenge afingaka kofi, namonaka ye ndenge afingaka kofi olomide en tout cas natalaka en période wana si ba 3 ans le mama mi akufaki nayebi te soki ane nini na bosani ba 2 ans pe kokoka ba 2 ans 3 ans pe ba 2 ans 3 ans ekokoka. Sikoyo nga namonaka ona talaka ngo vraiment ndenge afingaka ye na kamwaka nga
pourquoi penda koloba boye po Kofi alelaki mama na ye ya sepelaki te fallait pas la mama na ye mama mi mabunde se telembaki déjà akomaki deja na âge moko boye 78 ans boye alobai bilo moka bongo alobai mwa makambo wana nde elekaka nango wana namona ngo période wana siko avant-hier awa ndeka totiaka na YouTube boye namoni batie nini ke Rafine Tumba akufi le nazomona Rafine Tumba ngabi kombo aza nani o balobeli na YouTube onalandela nayebeza nani mutu akufi talaka ndeko na biso congolaise akufi fo namoni na YouTube nakoleka bongo te na landili naye komona ke balobi wana ke le nazolanda kaka nini ndenge akufeli nde baloloba ke ofuyala Kofi mutu abomi eto le Denis Lesi po afingaka Kofi afingaka pe Denis Lesi ngabi nekoseka peli ngabi omona mwasi oyo afingaka Kofi akufi na bandika kokanisa nga moko bandeko na nga makanisi nini nakoma kokanisa mawe matei nga na motema noki manga na bi jeune penza boya akufi vraiment nzambe na ngai yango bavi oyo bato mosusu bazomene ekomema mutu mpe na liwa esalaki nga pasi makasi bandeko na nga omoni soki na liboso tobandaki koyoka bato bafinganaka na bareseau sociaux liboso ezalaki basalaka ndeti bayokani boyokani nga na toyokana nga na oningisa yo po oningisa nga po tosala toyebana po bango bayebanaka na biloko ya koswana wana bafingani baswani nde basala base na bango periode moko boye ezalaka Caleb le wana totala na bateatre je crois Caleb mutu na sai so na bosani te Caleb o a théâtre na sai o a théâtre baswanaka basalaka babesi na bango ya kofingana wana ndesiko Caleb azalaki kosala pe apparence ya mutu asambelaka sikoyo sai le sikoyo sai afingaka Caleb ndesiko Caleb aye koloba ke asepeli nango te alobi ke abengaki ngai asengaki nga ke ya touche ngai po asala mo eloko moko ayebana kwa balobela ye na réseaux sociaux po esala don ndenge na bango nde na kokomprendre bi ezalaka nde boye bayokanaka na bango ozomona bandeko na nga me wana ezalaki ta mosusu kala ndeka bible elobi na biso ke na temps oyo ezoya na temps ya suka bana mike barespecte su mikolo te komona vraiment se na biso boye par rapport na Denis Lesi na Kofi Olomide donc akokaki vraiment te koloba makambo boye pona bango bon toza wana te ya yebaki kaka eza nango réseaux sociaux na réseaux sociaux nde toza boye na réseaux sociaux bandeko na nga okomona mutu mosusu afingaka mutu mosusu adenosaka bato ye aza ndoki ye aza boye mabe yelaka ye te peut-être la majorité bayebanaka na bango ndenge kaka na beteli bino ya Caleb na nanyo Caleb na nani Caleb ndeka ya Caleb na sai elekaki donc wana eza na kimosuni bayok babengani sai abengaki Caleb ke na otouche yo kosilika te na otouche yo aleki siko Caleb asilikaki mpona nini lolengo ya touchelaki ye alobi na ye ke tomelaka na ye vin abi ataku tokokoki kotouche nga linga osimba place wana te mpo nga nasambelaka na osala miziki na ngai ya nzambe ake kolobake nga ne tomelaka vin tokutana quelque part tomelaka vin non ata linga otouche nga linga otouche place na te mpo ezobebisa réputation na nga na yebi bato bayebi nga nasambelaka pourquoi koki koloba bongo ke nga namelaka vin ozomona nga namela na ye vin te nga namelaka vin te donc esalaki nango eloko moko bien te mpo sai modèle atouchelaki ye soki atouchaki ye bien Caleb nga obimisango te mais leka atouche na eloko moko oyo Caleb asepelaki nango te ke pourquoi kotouche nga na niveau oyo ezobebisa réputation na nga nde yango wana sikoyo na monde spirituel oyo eza chaîne oyo tolobela makambo spirituel makambo oyo eleki na Rafine Tumba nga nazo koexplike bino
pona na spiritualité nango bo comprendre na ntela bino bestre ya ba video na ye mwa muke na makambo o nazolobela awa makambo o eleki na vie ya jeune sœur na biso Rafine Tumba eza nazo expliquer on na spiritualité lolenge nini ezalelaka ekoki kozala pe na kana ye ekeili ndengwana tuko mpe keili nango bongo te mais nga nazo ko expliquer bino po bozwa quelque chose bo comprendre makambo spirituel ndenge ezalaka oyo akolanda nga oyo azo se trouver na ka oyo ou bien likambo moko ekoya simo se trouver na même likambo okoyeba ke mama Deline apesaka conseil boye na likambo oyo tokende nango boye tosala nango boye naza na mwa baconseil oyo nga na kopesa bino na makambo oyo ya liwa ya mwana mwasi na biso oyo ya sere na biso oyo auti kokufa naza na mwa baconseil ya kopesa nango oyo ekopesa bino mayele nde tobaka na chaîne tolobela makambo oyo ekobakisa implice na bomo ya mutu surtout oyo eza spirituel yango nde tolobelaka soki nasali video oyo ya makambo oyo po nalobelaka deja makambo oyo osiko lokola exemple oyo esalami boye histoire vrai oyo esalami eza pe na actualité lelo yango nalobi ke nasalela yango mpo na esike bato bomoni ndenge nazwi lisolo ya sai na Caleb ndenge pe na molimo esalamaka bandeko na nga na molimo pe esalamaka bongo okomona mutu musu yango na mokili kolanda bilanda te ye lokola denosaka batu tika ngai pe na bima na banda ko denose en tout cas fo obondela otuna nzambe soki ozosala ngo na ndenge nzambe mutu opesa onzela denose batu wana mais soki te bandeko na nga la batu ebele o badenosaka batu na yebisa bino vérité o badenosaka batu ke lelo asali video intel aza ndoki lobi asali video intel aza franc-maçon lobi kuna asali video do nzambe alakisako kaka batu o baza bafo nzambe alakisako kaka mutu boye aza fo mutu boye aza nzambe te aza nzambe te oui nzambe akokolakisa bato baza ya nzambe te mais akoti ezaka te atindaka kaka lobake bango baza boye bandeko na nga okozala na bitumba moko impossible soki olobi olandaka bango bato badenosaka bango ntango mosusu bayokanaka bandeko na nga baza na bango monde moko mosusu azotravaye ke ya denosaka bato siko nde batindaka bango denosaka bato bayebi ke okodenose mpe bato oyo boza na bango balogi moko denosaka bango ke baza afolakisa mpe misala na bango mabe me bayebi ke okodenose 8 personnes ya faux mais mibale bakozala ya nzambe baza penda bana nzambe ale bakoyebi soki lokwa yo denosaka ba oyo ya faux bato mpe bayebi ke ye aza bango wana baza ya faux zwa mpe oyo ya nzambe kotisa na kati wana po bato bakondimela yo ale biti na bango ezaka badetruire nde 2 personnes wana oyo baza ya nzambe ozomona yango komona ke bitumba na bakoza na bango na bitumba te po bayoka na bakuta na kuna bazoseka en tout cas ndenge osali vraiment takuta oyebisaki nga ke odenonse nga me na niveau te boyeboye bakoseka na bango ekoleka na mondi na bango yo yebi na ote ngulungulu otelemi kaka naloti mutu boye aza ndoki oyo denonse naloti boye mutu boye aza ya nzambe te oyo denonse ndeko na nga osalelaka ngo bondela makasi po bitumba na o ekozala makasi nakopesa bino exemple moko ngai nzambe atalisaka nga ndeko moko boye mama pasteur moko aza na misala mabe atalisaka nga me ayebisi nga boye natalisi yo ke aza na misala mabe po oyeba me nayebisi yango te po banda obetela yango bato nzambe aloba na nga alobi na yebisi yango te po obetela yango bato ke mama pasteur aza misala mabe alobi po na nini kobetela yango bato te po soki obeteli yango bato eke ekomi na matoi na bango bakoyela o bitumba na makofi na nini po ezalaka boye na betango ezalaka na lali na loti ndoto moko babandi bazofilenga na mati na bisi mibali mo bazofilenga ti nazo comprendre na komi place mo boye bango mpe bakiti na comprendre ke bato bazofilenga ti na ekokoma place moko po bakale ngai
le bakalenga boyemba moko ale bandi omenase nga papapapu nalamuki nga bi nzambe na nga oyo eza ndoto nini oyo nabundi nzambe apesi nga explication nango te. Nalali deuxième jour naloti su ndoto nazokende na nzela bamibali mo balandi nga mibale balandi nga ya basende komenase nga mpo nalamuki nga na bi nzambe na nga nazolota bandoto boye ndeni alapres ekoleka nzambe ekotalisa nga misala mabe ya mama wana lere atalisi nga misala mabe na ye alobi na nga natalisi yo yango me nalotisaki yo mpe ndoto ke bato baofile yo ezali ke lokola nga natalisi yo ke mwana mwasi oyo aza na misala mabe nalingi te obetela yango bato mpo soki olobi yango pai ya bato le ya koyoka yango akosepela te akotindela yo bato bamenase yo babeta yo makofi ngai nzambe nalingi te babeta yo nzambe alobi mpe yake nalingi te babeta yo yango wana koloba na yo na bato te ke aza na misala mabe ozomona nga moko elekelaki ngai do nzambe na biso aza malamu tellement malamu apreveni nga alobi na nga koyebisa bato te ke mama oyo mama paster oyo aza na misala mabe po akomemela oyo nalotisaki yo ndoto ke bato bazokofile yo amilotili nga ndoto avant kutu ke mama paster wana aza na ide moko ya kosala nga mabe nzambe loko amonaka makambo ezoya atalaki ke aza na posa ayebisa nga misala mama paster wana mpo nayeba ke naza na confiance na ye te nayeba ke aza nani me alingi tende na betela ngo bato makambo mosusu nzambe atalisaka biso eza mpo na yo moko eza te ke mpo yo obanda koloba ngo bato entel aza ndoki bitumba mosusu lere ekoyela yo ya molimo to ya mosuni mpe boye na makofi na nzoto bato mosusu bayebi ke na molimo bakokoka o te bakolinga baya na makofi yango nzambe mpo na nga aprevenaki nga nayebi ke nzambe alinga otika ngai te me lokwa ye moko apreveni nga lobi na okoloba te pa ya bato mpo soki olobi ere ekomeli na matoi aomemango na makofi ozomona yango na bandeko na conseil na opesa tolanda bilanda te kolanda te ke ya denosaka bato oyebi ye te soki na bato wana bayebani na bango oyebi te soki nzambe alobi na ote ngai bapaster ebele bato ebele nga nakanga mpe bandoki me nayaka na kodenosa bango te po ya liboso na nayebi ke nzambe aprotéger nayebi ke soki nzambe alobi loba na ba oyo nga naloba nzambe mutu aloba loba nzambe alobi loba nde na ye nalobi mpo nayebi ke bitumba oyo ekoyela nga nzambe akobundela nga mpo ye moko mutu apermetaki ngai naloba akobundela nga na bitumba oyo ekoyela ngai ozomona donc ndenge tooloba tozongi na likambo ya ser na biso oyo nazotiela bino ba extrait ya bavideo na ye oyo tokolobela awa apres nakende na koexplike likambo moko mpo bocomprendre likambo nini oyo nasaleli video oyo bandeko na nga makambo spirituel ezali na mokili oyo ezali toignoraka ngo te toyebaka makambo oyo le tokoyeba ngo mama boye so ekomeli yo to ekomeli entourage no ndeko no moko kaka na likambo te kobima na réseau sociaux finga oyo tozolobela eza na réseau sociaux mais na conseil oyo naopesa bino na makambo na koesike bino awa oyo elekaka na ndenga molimo eza pe ta mosu na réseau sociaux te mais ekoki kosalama na famille na quartier na entourage na musala ekosama na mutu nyonso toyeba lolenge tokomemela yango nzambe amona biso nzambe azala na biso nazokende kotiela bino extrait ya video na ye comme ça après naya naloba makambo oyo nakoloba na bavideo oyo bokotala po ete bozwa implice kati na bomoi na bino merci. Bandeko tobanda na video oyo ndenge afingaka Koffi Olomide tobandi nanu na video oyo tolanda ndenge afingaka Koffi Olomide tozolanda. J'ai vu la vidéo de Koffi Olomide et poussé ngana se poser ma question sur ça. Comprendre? Et ça m'a bêté. Est-ce que ma camo zoluga afini okoka?
ndeti makambo nini ona luki pourquoi makambo yo lobi ke ba fan ya Kofi ba ya débat tout ça koka non pas seulement ba fan ya Kofi Olomide na lobi bien na osala vidéo moko oyo kozala libre téléphone ouvert mutu to koki kobenga to solo la par rapport ya vidéo o Kofi Olomide acheli biso na net. Je pense pas que ezalaki important que Kofi Olomide atanisela biso ba larme de crocodile en plein vidéo boye. Non, on n'en avait pas besoin. Kofi Olomide za mwa mukete. Kofi Olomide na ajini. Azolela loko mutu moko boye atikali orphelin. Est-ce que na aja Kofi na to bengi orphelin? Mais maman zara mama. Botika baje. Est-ce que na aja Kofi Olomide to bengi orphelin? Donc azolela comme si to bakundi mama na e ba ko benga Kofi Olomide orphelin. Kofi Olomide na ajini. Kofi Olomide na ajini. Mais moi na zara mona, to za na 100 ans zara mona. Wana eza ba larme de crocodile yaya. Nga pe naza na ba source d'information na ngai bato pe ba pesinga ba information que quoi que Kofi Olomide mama mi akufi na Paris. Kofi Olomide mama mi akufi na souci na ye soi-disant. Mama mi akufi na souci na ye. OK. Mama mi asalaki AVC. Na utaki lo bona ebandeli awa ki na biso peut-être toza surpris mama mi akufa. Mais peut-être ye moko Kofi Olomide ba ke mama mi faut kufa parce que mama mi asalaki AVC. Information aussi yango. Ah ben voilà. Et maman mi asali AVC pour na Kofi Olomide. Kofi Olomide depuis ba fongolela nzela ko ya Europe. Kofi Olomide kutana mama na ete bola sebiso ba photo na ba vidéo. Oyo Kofi Olomide depuis ba fongolela nzela ko ya Europe akenda boya mona mama mi bafana na mama mi ndeto vandi na obo. Ce sont des larmes de crocodile to lo ba rapé vérité. To lo ba vérité Kofi alinga sala liwa ya mama na e buzz. Yaza permettre yaza déjà mon père comment on ça la base pour aller voir maman. Mais attends. Mon père ça veut dire quoi? Et ça dictionnaire. Asa déjà moto asa là déjà légende beta kenda comme déjà mata comment on le base pour aller voir maman. Je suis là et na reconnu Kolobango que j'ai pas un problème avec monsieur Kofi Olomide. Ni rancune, ni Kolukaeto, ni non. Je suis là, je parle ce que moi je vois, ce que moi j'ai constaté. Na sali juste, na tiré juste ma point nanga onga na moni. Ma maman, mais non, Kofi Olomide, ba robé va orphelin té. D'accord? Bakobenga orphelin te. Lelo kutu ataye mo Kofi Olomide akufi. Badi diston wana bakobenga bango ba orphelin pété na ndenga solo Alors permettez-moi la fin na solo ina bande mususu ba bisinga ke pona obunga moto senga pardon comme ça makambango ici là. Makambo zo luka wana te. Ngana bengi sio vraiment franchement na moni ke makambo yo luke ningi si mokili Rafin entre nous on va na to lobi bolimbisanga bande ko na vidéo na sala qui tout ça. C'est que je ne comprends plus en fait. Toza soit ba journaliste soit toza ba journaliste. Soit on est des journalistes soit on est les pas. D'accord? Donc, ngara fi tumbato que journaliste na lobby ngo bien na fini Kofi Olomide te na lobby ko eza vérité. Azala ki na posate alele na biso na vidéo pour te comprendre que maman mi a Kofi parce que vu l'âge de Kofi Olomide ba ko benga ka eli susu orphelin te. D'accord? Ba ko benga ki orphelin te. Kofi Olomide to kende ka na ba didistoni te to kende ka soki na badani te. Kofi Olomide to zongi se na baroki. Ngapa to zongi se na ba pino. D'accord? Maman mi a Kofi. Oui, d'abord il y a être cher surtout à Zaki Pembenino et ça la rapasi. Mais to comme ça ngombe stenga na sepeli ndete na bezo Kofi alinga sana si maman mi parce que tikali komona maman mi te maman mi a Kofi na souci na e. OK. Kofi olela comme si amona ke lo mombo est grave Kofi a souci ndeti na yebite kwa linga bimisongo lo ko lo mombo choc moko boye mokile linga ka bona katikati donc épidémie mo linga ya lisusu koleka coronavirus kombo la ngoni ni mama mi po akufi non muninga me malo bi mokili s'arrêter et s'arrêter le wapi mais la loi maman na e soki Kofi penza ozana liwa ya ozana souci ya liwa mama na e c'est que faut ozana souci no ya baroki ya bamino il faut ozana souci ya bano ya yo ye poko akoya soki pe mama ni azaki mama malamu na poto ndenga vanda iboy Kofi bien ka boya bana na ye wana kwani mama ni azwa bango te kwani mama ni avanda na bango te voilà donc mutu alandaka likolo oyo ezalaka ndenge
ndenge moko na ye. Nyoso kaka showbiz kaka. Showbiz eluki makambo. Kofi omoni makambo luki. Ngai nazo comprendre teloni tozokwenya. En tant que journaliste, j'ai le droit de parler. En tant que journaliste, j'ai le droit de fouiller. En tant que journaliste, j'ai le droit d'exposer un problème où peut-être parler très haut, c'est que les gens passent tout bas. Tu comprends? Et ce que je fais, na lobby tout haut, c'est que les gens passent tout bas. Maman mi a Kofi Olomide dit que c'est la mission maya bisu na vidéo ko ba ko benga kaye orphelin te. Kofi Olomide za na ajo ba benga orphelin te ko feli mama na ye. Mama mi mata mesele maki. Mama mi se sile na munoko. Mama mi aba bimisa maloba mi elisute na munoko. Kofi Olomide nga sele exception ba vantir ezanga tina mama mi esasaki avese mbange tenga maki. OK? Mama mi asaki déjà avese mbange tenga maki. So tali mama mi osepelo kangane selfie te. D'accord? Pour matame lalaki mbange tenga maki. Pour son autre lembaki kingwe diembeli mais attends, allez-y vite comprendre. Bolinga bo komisa mama mi grave, bolinga bo bolatiser sultani ya mama Maria, mais non, c'est pas ça. Kofi Olomide nga sala buzz na si mama na e. Non. Est-ce que Rafi orphelin, Kofi Olomide jamais va rebenga orphelin, jamais va rebenga orphelin. Tous à la sérieux, jamais va rebenga Kofi Olomide orphelin. OK? Mais eloko mosu natali vidéo wana. On dirait côté moko boyo lobi mama mi yango pe bandeko na yebi te ce côté olanda ki mama mi o bandeko sala soki. Non, en fait. Batu eza ba biloko etioki lara. Nga salade place oyo mama mi asimbela ko fikis salade meluba maka. Na salade sika bato balobaki o mama mi abimaka na Kofi Olomide. Kofi Olomide abimaka na mama na ye. Na mona pe sika Kofi Olomide abimaka na mama na ye te. Donc na ko confirmer ngo te. Mais na mi tuni kaka après mama mi Kofi akoko banaye. Parce que zone lela ola kisabiso ko orphelin. Et après ko orphelin. Ako meseloni. On ne sait pas tout la vérité. Ngana za te pona ofinga Kofi Olomide te na ofinga ete 86 ans et za âge oyo ata mindele balelela ngo su mutu te. Mama ni alie babona ne belé. OK? Mama ni alie babona ne ebelé. Bandeko nateli bino mwa extrait ya makambo oyo ye Rafine Tumba auti kotika biso pe à son âme. Nde nateli bino yango ezalaki wana deja sasali video alobi makambo pona Kofi pona mama na ye ale o siko ndira kosala deuxième video batunye ba question nde alobi oyo akokaki koloba wana aexplikaki ke ye aza na ye journaliste asali analyse na makambo ya moni boye me bon toyoki nga na koloba o nakoki koloba donc ise na biso vraiment nzambe kaka asali ke nayebi te yango wana eza conseil fo kopesaka bato bayeba ke fo koyeba kosolola koyeba koloba nini nakoki koloba nini nakoki koloba te makambo mosusu oyo okoki koloba na vie ekokute yo cher ekomemelo mpe liwa na yo mais eske yango bato bazotuna ekoki kozala makambo oyo ya Kofi Olomide ndenge alobaka yango nde moto ememie na liwa antuka toyebi te yango nde ememie na liwa toyebi te nga na koexplike nsima makambo ndenge na molimo ndenge ezalelaka awa ye alobi makambo na Kofi Olomide mutu nyonso ayoki yango mutu nyonso ayoki yango mais eza te kaka Kofi Olomide mutu akosala mabe mutu mosusu mpe akoki koprofite na ye bandeko na nga asala ye mabe mpo ayoki ye alobi likambo mpona mutu boye bato mosusu mpe bakoki kokota na nzela wana baprofite mpo baluka kodetruire vie ya mutu apartir ya makambo oyo bato mosusu mpe bakoki kokota mpe nango mpo basala mutu mabe. Ok, to continue oyo eza oyo natieli bino ndenge alobaki mpona Kofi natiela bino oyo ya Denis Lesi na ndenge Denis Lesi alobaki na ye. Merci. Vous allez dire quoi en fait? Il y a un pasteur, tu as un pasteur. Donc déjà, c'est un pasteur. Moi, je n'ai rien à fondre de lui. À quel moment on met la main dans la question? On met une taille, on met la
titi bakoche pasteur Deniles pasteur naosadresse na yo nani mpona yebi soki nga nombre avitunga na obango te mpe na kobangako te yaya eloko lokwa mai nga aleki yango eloko lokwa mai naleki na komi so navanda na obanga pasteur lokwa yo oa eloko te deja na bamalédiction na yo eza nile sans effet po eleka te ekota te edenda yo faux pasteur oa faux pasteur makasi donc yo molongoli bilambo tika mutakala nga na otalo na yo kasoni wana okosi deya mpona yebisa yo naoporte yo plainte kandi oza akina nanga naoporte yo plainte ya mwa sucre osomi na nzela ya mbongo na nga oza na kati ya mombeka du respect à mon frère parce que si tu continues à faire tes bêtises là je vais m'occuper de toi et je m'occuperai de toi mais ndenge deya na livre na mboka nzambe oa déjà en danger si tu te répands pas nalobi nation mobima boyokanga monde entier po boyebakela prophète la fille là j'ai laissé sa vie entre les mains du Seigneur Jésus. Jésus a dit à moi la vengeance et la rétribution. Ngai na rolia mutoka Charles ndeni nata na kindoke on. Na rolia ndeni mu centre lokola Charles Lesi qui craint Dieu. On a zo pesa za na faute. Et rapport nini ya et puis toi famille na été à côté de ma famille va te dire. Des famille na nyo so basiriki na waza na Paris. Ba olukai. Ngana tikile kala maboka nkolo. En tant qu'évêque, je vais pouvoir maudire. Mais je vais maudire. Je vais maudire. Je vais maudire. Mais je vais maudire. Je vais maudire. Jésus n'a pas ange Gabriel va s'occuper de ça. Mais, au la vie. Au fin de Kofi, au salaire, au Yepananga, au fin de Kofi, mais je vais profiter. Je vais un bio, je vais sika. Je phénomène spirituel et beaucoup. Toute l'histoire dans quelques temps. Tout le temps autant ce qu'on sait qui pardonne olala na mabelo bando subana bilamba pe okosila ti ba monio de osila je m'occupe de toi Dieu va s'occuper de toi pour songa na modiro tu vas mourir dans quelque temps na boina na modiro pour malédiction na so na salelio osa se mettre okufa mais na tikinga na modiro na tiki okana maboka nkola s'occuper na omona ndenge okosila na patron na yo atinda ka yo ne bokosila bino mibali na yo na patron na bozo sila lokola Mungu na soso po yo koti siko na ki patron na yo oyo bimana yo na yo na ye bokende bino mukombosila lokola mai na Mungu ti bosila kosakana na Charles de cité c'est un grand c'est un mémoire na mboko so ba cité ba passer 10 o ba bangazamba après ba papa Kelani okuta Charles de irréprochable alors na mettre en garde tout le monde qui veut blaguer avec moi surtout ba journaliste je ne fais pas l'imitation sur kolela nanga na tia ngona réseaux sociaux pour bato balela nanga balela je l'ai fait moi j'ai donné à mon rédacteur de choisir il publie pas j'ai gardé ça parce que un jour na ko expliquer bino pourquoi na lelaki voilà merci beaucoup pourquoi zo défendre ngote kotinda ngate na bandolo ba makambebile moi bandeko tomoni barando na bango bazaki nango na Denis Lesi donc toyoki makambo Denis Lesi alobaki yango bandeko na ngai soki oza na likambo na mutu fo yeba likambo nini okoki koloba po maloba ka okoki koloba bakokango ndoki kana maloba oyo olobaki so tolandi bien passé Denis Lesi awa ndenge alobi bon alobi vraiment makambo moko alobi yango avec sagesse alobi ke na pesio na nga na pesio na maboko ya nkolo Yesu na pesio na maboko ya Nzambe po nga moko na ko nga pe bape abike bapese pe pouvoir komodi nde Nzambe apesa bana Nzambe pareke Nzambe apesa biso pouvoir ya komodi bato oui alobi ke me na modi yo te po so na modi yo okokufa so na bina modi yo okokufa na modi yo te na pesio ka na maboko ya Nzambe donc totala so na quelque temps okozala ndenge nini nde passé Denis Lesi alobaki est-ce que ndenge alobaki bongo asalaki pe likambo moko po ete lelo emema ser na biso na kufa wana toyebi te Nzambe ka mutu ayebi mais passé Denis Lesi na Kofi Olomide baza capable ya kozala ba innocent na liwa ya mwana mwasi oyo bakoki pe kozala ba innocent na baliwa na bango bakoki pe kozala coupable
bakoki mpe kozala mpe ke bango mpe moto bakoze liwa na ye ozomona mpo eza na bato mosusu le yo ofingi ayoki kanda ayoki mpasi na motema nde tomoni nde na landeli namoni ke Kofi ondire alobaki na ye te aloba na ye eloko te malgré ndenge ye asakisaki bongo me pase Denis Lesi atikaki te atindelaki ye bamessage makambo ebele na ndenge alobaki mpe boye na réseau sociaux mosusu akozala lobi ka mpona kanda me asali ne mpe lomota mabe nde nazolobaki bato mosusu mpe bakoki kokota na makambo oyo mpona kosala sere na biso mabe mpo bayebi ke leri akokufa bakokanga nde bato wana bandoki ngai kutu nakozala na ngai innocent bakokanga na bango nga ndoki te mpo ngai nalobi na nga mabe mpo na ye te nalobi na nga mabe mpo na ye te aza ne na problème na ngai te problème aza nango na bato wana donc ekoki mpe kozala ka ya liwa ya ndeko na biso bandeko na makambo spirituel ezali bon ndenge tozo comprendre boye tokende sikoyo na audio oyo esali ke mpo ndeko na biso nde nalandeli nayoki ke pare abelaki mwa ndambu bakangaki ye na bakayu soki wapi ekomaki komata ntina motema apres eyaki okoma cancer nde yango ekozaki crise cardiaque ndenge bamsusu balobi bongo bamsusu babiki abelaki mpenza te ayokaki kaka nzoto bien te ake na hôpital nde ake kokufa donc me fo yala abelaki sikoyo na moma oyo ndeko na biso wana aza kutu na te natiela bino nanu video oyo oyo toyoka yango nde naye komona video wana banda lobi na banda koloba kena sano analyse ona expliquer bato makambo o ndenge ezalelaka toyoka na audio obona kende ko expliquer vraiment o na ko expliquer na mojindo toyoka audio zemi bandi ko compliqué est-ce que bozola nanga bien ceux qui voient nanga eza bien bobi voient eza bien to continue voilà akomio nalali naloti Denis Lesi nalali naloti Kofi Olomide obala tuni alobi yo na Kofi boza na problème nini oh te ezaka noka ba polémique moko boye mike makambo ya mama Ami makambo ya mama Ami tango elekaka wana eleka nango deja bona akomi soka lali na butu akobana koganga ye moko mobali alobi te oyo eza susu makambo ya normalité nde mobali amemaka ye na baprofete ya église na bango mpona kokende koexplike problème nini ezali koderange Rafine wana Rafine akomi na bazemi ya ba 8 mois ezokende ba 9 mois alalaka te soka kangi miso o namoni Denis Lesi soka kangi miso namoni Fere soka kangi miso namoni Kofi Olomide ndemo famille mobali bona abetela bino ya Mimi c'est la petite sœur ya Mimi kosilika te Rafine pesa kufi na ye kosilika te fona kangi komona me bana batikali pe mofeli na supprimer émission inazongisi yango po les concernants za lisusu na po moite nde famille ya mobali baye kozwa Rafi bamemi ye na basali ya Nzambe na eglize mobali azalaki kokende na bafamille na ye nde bamema Rafi kote Rafine akendeki koloba abandi koloba ke non soki alali amonaka Denis Lesi soki alali azomona Kofi azomona Fere nde sikoyo soki mpe sango moto yango soki mpe aza profete soki mpe eza bato basopela bato bamai nde moto wana ayebisaki alobi non avant tosambela yo fo okende kosenga Denis Lesi pardon osenga Kofi pardon atuni yo na Fere bozalaki na problème o te tozalaki na problème te sikoyo yo na Denis Lesi bowelaki nini
oh eloko te ezaka bamakambo na biso ya bareseau sociaux yo na Koffi Olomide bowela nini abanzi koexplike makambo soki ya mama ami biloko abongo nde prophète wana yebisi alobi ava tosambela ava tokota mabondeli puiske ezalaki swati ye akei swati mwana akei nde prophète ana alobaka alobi yo il faut obenga Koffi Olomide osenga ye pardon il faut benga Denis Les osenga ye pardon obenga mpe le concerné fere otuna fere problème nini soki nga nalali nazomona yo na butu nde Rafini na présence ya mobali oyo atya ezini papa mwana na ye ya misato nde Rafini ayaka kozwa telefone abengi Denis Les so Denis Les nayebi ke Denis Les asala émission ayebisa bino makambo na oloba na bino ndabengaka Denis Les aye kosenga Denis Les pardon ndenge afingaka Denis Les wana aza na zemi abengi Denis Les asengi pardon Denis Les alobi te ngai esi nalembisa yo naza na yo problème te eza nango bamakambo na bino bolukaka babesi na réseaux sociaux naza na yo problème te nga Denis Les esi nalimbisa yo aye kobenga Koffi Olomide wana zemi ezotangaka ye mai docteur alobi mwana wana peut-être aoki kobotama te bamakambo ebele akomi na bacomplication ebele aye kobenga Koffi Olomide soki mpe Koffi azalaki sincere nayebi te so basalaki kaka semblant nanga na bino bato bolanda émission toyebi te Rafini abenga Koffi mpo asenga Koffi pardon wana aza na zemi abenga Koffi mpo asenga pardon na makambo mama ami puisque Rafini azolala te amonaka Koffi amonaka Denis Les amonaka fere Koffi Olomide alobi te nga naza na ngai so na problème na ote lokola yo osengi nga pardon nde Rafini aye kobenga fere nde problème ebanda aye kobenga fere soki mpe makambo ayebisaki fere asepelaki nango te nga alobai na fere ke ngai soki nalali peut-être nazolota yo peut-être te réalité ke azalaki kolota epo ndenge prophète arekomandaki ye il faut abenga bango liboso ava bakota mabondeli fere asilika kaka nde asilika epa gigola fere asilika pourkui Rafini alobi ke amona ye na butu mpona nini yo benga nga na mobali nozoloba tozomona nga na butu ye alobi non eza recommandation oyo prophète ayebisaki biso nabenga natuna peut-être problème ezali ngai nayebi te fere asilika abloka nani fi Rafini abloka ye na telefone ezalaka wana nde kobloke ayaka kobloke ye yango wana selon semeki na ye ya mimi ndabitelanga nde ablokaka Rafini ntango abloke Rafini alobi seke ye nde motu puiske nasoli na Koffi Olomide nasengi Koffi pardon nasoli na Denis Les batikali kobloke nga te me kaka ntango nga nabengi fere asiliki nde sikoyo baye kozonga epa prophète mpona koexplike prophète po prophète alobaki avant ya kota mabondeli na Rafini il faut Rafini asenga bale concerné na pardon nde Rafini alobi ke ye na fere basololi bien te puiske fere asiliki pourkui Rafini akobenga ye na mobali na ye mpo atuna ye ke ngai soki nalali nazolota yo na butu nde fere akati telefone abloke Rafini prophète ayebisi alobi fere azolata elongi ya Koffi na Denis Les mpo asatake na ye nde makambo gigola alobaki bamakambo ebele ntango bayebisi ye nani Rafini nde Rafini banda wana adesidaki alungwa na kati ya milie ya miziki asatanaki te moto oyo azosoutenir lokola fere moto oyo azosoutenir à l'époque azofinga banana
azofinga bafali mpo na fere makambo wana ekoki koyela ye na nzela ya fere mwana na ye na libuma komi menase soit mwana il faut atikala nde ye adesidaki alobi ke azolongwa na milie ya miziki nde momoni aefasaka babiloko nyonso ya fere na Facebook na ye na chaîne YouTube na ye na kati ya TikTok na ye partout aefasaka bakontenu nyonso ya fere aefasaka bakontenu nyonso ya fere. Dernière publication oya salaka azoyemba banzema mokili ezaka jour ya ko lakisa zemi na kati ya réseaux sociaux banda jour wana sa vie etikala koza les mêmes ité nde akenda asiprima ba contenu nyonso ya fere gola na ba page Facebook na ye na ba réseaux sociaux na ye nyonso asiprimaka nde bomona la yakomaki kosambela air nyonso si ayaka kobota mwana oyo auti kobota ya bebe wana mobali azosupporte mwasi na butu agangagangaka bigangaganga akoza azosukola ye moko abandi mbangu na dushe namoni elilingi moko elongi ya fere banda nalati Denilesi. Bandeko na ngai toyoki ndenge ndeko na biso auti ko expliquer ndenge Rafine Tumba azalaki komona soki nasali penza video oyo biti nango vraiment makasi yali po akomaki kosambela po natali pe na TikTok na ye na lukai na kota na TikTok na ye na moni lolenga azotia ba publication ya makambo ya Nzambe azoteya batu azosala mwa en tout cas azaki vraiment kosambela vraiment na bona ndenge ayaki na ye pa Nzambe po ete aluka pe lobiko na ye amonaki ke makambo kolota bandoto mabe ndenge bauti koloba wana yango bandeko na lobike omoni le ya komi kolota bandoto azomona Kofi azomona Fere azomona pena Denilesi ba menasi ezalaki azomona bato wana misato sikoyo le bakepa prophète a expliqué makambo azomona oui prophète il faut ebisa ye pona kawana bakoki kosambela bongo te soka sengi pardon te fo asenga pardon bato yalinga kosenga pardon eza kaka oye falaki abenga eza kaka Kofi na Denilesi bato mibale wana po bato wana nde mutu oyo basalaki ye oye alobaki mabe na réseaux sociaux pona bango ozomona pona bango normalement fallait pas abenga Fere po Fere na ye badisilitaki te Fere na ye bazaki na makambo physique te Fere na ye ezaki ka mambo spirituel yango akomaki komona Fere fallait pas abenga bande konanga soki ozomona mutu azomenasio na molimo azomenasio soki yo osalaki ye likambo wana obengi ye osengi ye pardon so le pe yo ozosengi pardon koloba na ye pe teke nazomona yo na bandoto na ngai balobaka te koloba teke ngai nakomi kolota o mabe yango nabengi yo nasengo pardon te baloba te yo zolota mutu wana yo fingaki mabe yo lo ni fosala okobenga ye kaka leo bongi bosambela mpona likambo yango obengi ye kaka anabengi yo kaka mpona yebisa oke na ndenge nafingaka yo
na ndenge nalobaki mabe mpo na yo antuka limbisa nga toza kaka bato nayebi te loo nini ezwaki nga mpo naloba mabe mpo na yo antuka limbisa nga koloba te ke oyo nakomi kolota o mabe naloti boye te balobaka te bandeko na ngai yango nalobi ke nasali video oyo mpo nayebi ete basituation ya boye ekokomela bandeko ebele mpe ekomelaka biso bato ebele bana nzambe tozwa mayele ndenge nini tokoki koyede mpe bato oyo bazoleka na basituation ya boye esalamaka eza kaka mpona ndeko na biso Rafi Ntumba te ozomona donc ye asalaki yango amonaki ka eza nango YouTube eza nango kaka tosalanaka bongo namona nanga mpe bato bafingaka bamikolo bafingaka elekaka nango nga mpe tika nasala nanga ndeka na ote koloba na ebandeli ayebi te baoyo wana bafingaka baza banani bato mosusu atambola na mokili oyo aza na ye sirene aza na ye sirene laka kobima na réseau sociaux fo afingaka na ye mpo mosala na bango yango wana ye mutu wana bakosala ye eloko moko te bakosala mabe moko te me yo mwana nzambe ozokota na makambo oyo oyebili mutu na makolo te ozolanda baninga yo oza mwana nzambe oza mwana elembo ya nzambe okoki kosala makambo ka bisalela te nde normalement ya ona oti kolobake alinga kobenga fere te po babengaka mutu oyo boza na ye na problème physiquement le boza na ye problème physiquement obengi ye osengi pardon mais fere bazalaki na ye likambo na physiquement boye te bazalaki bie po ye mpo na nde na comprendre azalaki baoyo balobelaka bamusicien donc soki ofingi fere ya koya afingi yo donc azalaki kotravaille epai ya fere azalaki kotravaille epai ya fere yango mpe afingelaka siko bato soki bato baza contre patron na ye fere donc je crois que fere abandaki kofuta ye mpona ndimi te mosala bongo ekozala ya pamba obimaka kaka obundelaka na yo kaka motu wana do bafutaka bango donc yango wana mosala oyo bato ebele bakoma mpe kosala bongo donc ye azalaki kosala mpe pa fere kora sikoyo na fere bazwanaki problème te fallait pas prophète wana ayebisa ye ke benga mpe fere te lokwa atuna fere problème nini aosilika esimba te oyo nazolotaka obwebwe te fallait pas babenga fere po fere ye azalaki na likambo na fere te faye babengaka Kofi asengi pardon aloba pe te ke oyo naloti yo nazomona yo te asengi ka pardon badeklare maloba sikoyo soki ndeti ezalaki tolobi pe te ke eza bongo mais soki ezalaki ke Denis Lesi mutu asali ye bongo to Kofi Olomide mutu asali ye bongo le ya kosenga bango pardon asengi pardon bandimi pe pardon wana bandima te l'essentiel ye asengi bango pardon ozomona l'essentiel ye asengi bango pardon bolimbisa ngai na mabe nasalaki boyeboye alapres wana sikoyo il faut bobandi bango soki bango bato basalaki mabe bakoka na bango kokangola ete bakokangola ete mpo bato mabe balokaka bandoki balokaka me bakangolaka te yo sengi ye ka pardon na oyo osengi elibero deja na tribunal oyo bafundaki yo ozomona esika bakendaki kokango bakangaki yo mpo na cause moko oyo osalaki le yo osengi bango pardon oza déjà libéré mais okozala libéré na boye te mpo bango bakoka olibere yo te mais le bokosambela sikoyo mabondeli wana ekozala na efe makasi mpo okangolama nasi bozo comprendre nde nazoloba nasi bozo comprendre do le yo so sengi pardon le bobandi kobondela na basali na nzambe nzela eza kofungama mpo soki osengi pardon te ata bobondeli bogene 100 jours ekosimba te po kuna deja bakangaki yo bakizi yo na likambo oyo osalaki esimba te ata bobondeli bosali bagene na bagene ekosimba nango te po kuna si bakangaki yo ozomona po kuna si bakangaki yo loba kaka ezala bango mokuna bafandi kaka esika afanda bi monana mpe nakanga ye kaka boye malgré afinganga me nayoki kaka mawa aza na bana na mike nayokele kaka manatika nde akoki kolobaki nalimbisi ye ata asenga pardon te nalimbisi ye boyeboye ale wana sikoyo le bino bokobondela
nzambe akosala po kuna ye sa fongoli yo motema limbisi yo mais asali te ke abikisa yo nasi to comprendre mais pas faire babengaka te moto oyo ozolota mabe obenga yo nazolota yo pona nini aoloba na oni yango toyoki kuna balobi ke agangelaki asilikaki abloke ye donc bakabwanaki bien te yoki kolotanga na ndenge nini boye ozomona donc kote wana nde basalaka bongo te donc soki ekomeli yo likambo moko bongo mutu oyo ozolota soki bozane na likambo physiquement te kobenga ye te otuna yo bondela kaka po lokola na fere asala ifere mabe moko te me yende mutu azoloka ye nasali yo mabe te ozoloka nga lenga na kobondela na nga na nzamba solo aluki basala nzamba solo babonde na bango nzamba akokangola na ye akokangola donc c'est ça donc yango nalingaki na expliquer batu ndenge ezalelaka nde toyi koyokana balobi ke il paraît que baye ko comprendre que Denis Lesa bato azalaki innocent Kofia bato azalaki innocent nde fere mutu abandaki kolata bilongi ya Kofi ozomona donc tolobi te ke ndenge balobeli kuna donc c'est possible yango nalobaki ke c'est possible ezalaki mutu mosusu nde aprofite na maloba yango na tokeba so mutu asali yo mabe kobima boye na publiki to banda koloba yo komona yo lobi noko komona chiki na o bosani na o me batu mabe o bazwi maloba wana pa bakesa ila ona ndenge na bango bakomi kolata yo bakomi kolata oke ye mutalobaki batu musu bakanga bon bandoki kaka bon batu musu basala ba prison kaka bongo po olobi okomona bozela dans quelques jours bokomona ye boluke bomona isute quelques jours pe baluki mutu ba moni te bakanga yo yango na biso bana nzambe to yeba tozaka na ba maîtrise de soi likambo boy ko bimisa maloba te po yo ko bimisa maloba apo tiki nao me bato bayokaki maloba wana ese bakotika bakoki komema ngo na ndenge moko boye po baluka kobebisa kodetruire na kombo ya mutu wana ozomona donc nzambe vraiment donc mawa vraiment liwa ya ndeko na biso oyo esali mpasi atiki bana na ye mikie akomaki kosambela vraiment akomaki kosambela namoni bavideo na ye wana kutu azozana tiela bino ata moko oyo azokoteya bato donc normalement eza ndengwana donc nzambe asunga biso po omoni bato wana oyo ya basianse okiti wana bandeko na nga po alia mutu ta mosusu famille na bino mpe bakoyeba te maleyo famille na bino mpe bayebi na bango te me ye aleyo ozomona siko eza na bato mosusu oyo baza bandoki kaka normal baza bato asianse okiti te ye alinga sala o mabe ta mosusu fo asosie mpe famille na yo fo famille no mpe bayeba me le yo fingi osali likambo moko boye bongo donc aza vraiment na faveur na vie na yo yango toyeba ndenge ya kotambola koyeba kopesa bandeko conseil bandeko nyonso oyo bokolanda video oyo en tout cas nzambe asunga moko na moko koyeba kotambola vie eza moko bandeko na nga banda avant-hier namonaki liwa mwana mwasi naoki pasi na motema kotala ye natiela bino mpe video ne moko awa lere awutaki na Turquie ariske na bana na ye na nzela mai bakatisi na mai azokumisa nzambe wana kuna afingi kofi te na afingi pe fere te wana na afingi bango te azokumisa nzambe abinzambo na lakaki le nazokatisa na kobetela o milolo donc na bana na ye wana donc vraiment bandeko na nga vie eza moko vie ezalaka te na bouillon tosali nanu oyo soki ebebi comme ça le nakokufa na bandela su vie sika le na ozonga wana siko nasala ekenge te tobongisaka mbala moko naloba yango le nyonso bato ebele bakufa te
balingai bakufa me bakufa te mpo baye na nzambe te oyo ya lokolo moko na kati moko libanda te bayaki bongo te bayaki na nzambe mobimba donc aye mpenza atiki bamiziki wana mokili abosani bamilie oyo azalaki wana loyenge abosani abongisi asengisengi bato nyonso bolimbisa ye mobimba ozomona donc nzambe asunga se na biso toyebi te eta na ye na suka ndenge akufelaki lolenge nini nzambe moto ayebaka motu oyo akufi na bonzambe na oyo akufi na bonzambe te ezaka pasi kotika bana mike surtout na mboka poto boye vraiment eza pasi makasi yango wana nazotiela bino video wana mpo nasukisa na nga eke molai donc kaka likambo na ngene eklesi yango wana ke toyeba maloba ya koloba so moto asali yo mabe mpo bato mosusu bakokota na maloba oyo yo olobaki nde balobi ke yo nde motu oloki ye donc eza bongo epuis soki motu wana oloti ye mabe soki bozalaki na ye problème ofingaki ye tosalaki mabe moko senga ye bolimbisi me koloba na ye teke nazolota o mabe soki moto wana ozolota ye mabe eke boza na ye problème te kobenga ye te oyo tosolola mpo na nini na olota o mabe te kosala no yango te nga naza na témoignage mosusu na opesa moko mosusu ememela nga bitumba moko oyo mpo oloti motu mabe nzambe atalisi yo ale obandisi ko koloba osiliki na bandi koloba elinga koboma nga na obetela bino un jour yango wana tokende natia quelques vidéos oyo mpo tokende kosukisa donc wana leri akotaki kolongwa Turquie kokota na Europe donc ndenge bakatisa na bamai toyebeke bato nyonso bakufaka ye ndenge alekaki vraiment apambolaki nzambe na ye yango video yango merci. Ne cessera jamais de t'aider dans tous les moments. La main de l'Éternel ne cessera jamais de t'aider dans tous les moments difficiles de ta vie. Notre Dieu ne ment jamais. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Crois en Jésus, crois en Dieu et tu seras sauvé. Laisse-moi te dire une chose. David, selon les hommes, il n'a pas été qualifié, mais l'Éternel lui a appelé pour être roi. Joseph n'était pas égyptien, mais l'Éternel a permis qu'il dirige l'Égypte. Noé, écoute-moi bien, Noé n'était pas ingénieur, mais Dieu a permis à ce que Noé puisse construire un navire. Maman, papa, eloko nini ezolelisa yo? Mpona nini ozomituna bakestion ebele boye pourquoi? Tia elikia na yo na nzambe, talela nzambe oyo akeli likolo na se. Bible ezoyebisa biso le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu tout-puissant. Tokangama na nzambe wana yende suka na biso belonga. L'Éternel Dieu te positionnera. Là je te parle comme un serviteur de l'Éternel. Nzambe na biso ko positionner yo, Nzambe na biso ko placer yo na esika oyo bato bande ko zelate. Reste accroché à Dieu. Kangama na Nzambe elongi ezali. Merci. Wana lere azoteya na TikTok ne akomaki kotia mingi kaka koposte ba mateya ya boye mwa exhortation ya boye en tout cas nzambe azwa lokumu mpo nango
donc nzambe kaka mutu nzambe kaka mutu a décidé na ye kaka boye. Donc bitumba ezalaki makasi seke et permettre que akoka vraiment continuer ko vivre te. Donc toyebi te soki vraiment eza nini, mais eloko biso nyonso tomoni ndenge bato nyonso bayi koloba ke ndenge afingaki, po soki afingaki na ye Kofi te, afingaki na ye pe Denis Lesi te, mbe ndenge kaka akufi boye inga ezalaka ke akufi amawe akufi engaki suka nango bongo. Mais lokola ndenge afingaki bango, buntu nyonso amonaki ndenge afingaki bango, epi na maloba Denis Lesi alobaki na ekosala pe ke 3 ans après ayekokufa, 3 ans kutu te, ba 2 ans je crois, ba 2 ans après ayekokufa. Donc yango moni ke batu nyonso batali eske eza maloba Denis Lesi alobi epi asali arti moko ya kibondoki mpona koboma ye, ou bien Koffi Olomide ndenge yafingaka Koffi Olomide malgré alobana eloko te, peut-être, mais toye komona ke toyebi te soki eza nini, mais tolobeli oyo tomoni c'est réel, makambo euta a parti ya kofinga, mais eza kaka te ke efo ezala Koffi to Denis Lesi mutu bakoki koloka ye te. Eza pe batu mususu pe bakoki kokota pe na makambo yango, nde balobi ke abande pe kolota affaire egola, ande pe kolota affaire. Donc vraiment nzambe ka mutu ayebi nga oyo nayaki na kaka kopartage na bandeko nyonso yango wana ke tozala vraiment totambola na kobanga nzambe, toluka nzambe na ndenge bosolo kimia na mutu nyonso na bato donc kolukaka kimia na mutu nyonso, linga basala o mabe, bafinga yo, bakritike yo, baloba mabe pona yo, mais yo koloba pona bato te, yo kofinga te, yo kolinga te vraiment bato baloba na yo. Donc ata mutu musu ye afingi yo, ya bandi yo, atumboli yo po yo bimisa maloba, foza na maîtrise oyeba nini oyo kobimisa na oyo kobimisa te. Natiki bino nzambe aza na moko na moko, ezaki ka pona koyebisa bino na conseil oyo pona kopesa bino pona kolakisa na ndenge nini makambo ngo ekoki kozalela na molimo. Merci.